Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes... Carlos Barutia ayebaki bongo kosangisa ntina na kolobela bango na mayangani minene oyo bazali kolengela na etonga na bango Baruti Tabernacle na oyo etali bongo mpenza molimo mosanto tolanda boni bango mei bapesi biso maloba. Toi la semaine ya Saint-Esprit ya pasteur Baruti abandango lobi mercredi jeudi vendredi dimanche sur ba jeune baza tellement troublé. Et on dit dans le cadre de tabernacle, on a positionné bango qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se repentir. Il faut bordir déjà. Bagarre de fou. Pour être béka ou lobby, ban na base d'un chaud. Il y a pour ça et quoi. Tout ça là chaque année. Mais ils ont me noté. Il faut montrer comprendre que tout ça là on pas battre, tout ça on peut que ciel. Va préparer la vie là-bas. Il y a tout ça là. Non, que les gens les apprennent pas au tabernacle. Non, tu n'as pas fait mais tout ça à la campagne. C'est-à-dire tout ça qui affiche tout le monde qui me il fallait ya. Les arabes au tabernacle. Tu vois au tabernacle tout le monde communiquer. Mais tout ça affiche ils apprennent tout chrétien. Il a tout chrétien Saint-Esprit Zali. Mercredi, jeudi, vendredi. Bah tout n'a qui va tout avec l'argent. Ici au Saint-Esprit c'est vraiment beau tellement. Bah habiter tout ça rien. Il y a Jean. Jean qui n'a pas maille. Il fallait trouver un thème. Saint-Esprit. Même où il va se passer le Saint-Esprit, il y a des gens qui ont la ligne pour un remplissage. Le message de la Yacoub, c'est vraiment ça. Accepter Jésus sincèrement. Et puis il va se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, Jésus est mon roi, il quitte le Saint-Esprit. C'est sûr que le Saint-Esprit n'a conduit au base de la sincérité de la témoignage. Bali maïs, na motema, exemple ça c'est sûr. Lui, bazangate. Manquer tout. Comment manquer cet esprit? Ils est indispensable. Ils ont cet esprit qui est là. Ils ont cet esprit à moment dans l'eau. Nous, ils ont beaucoup. Comme dans l'eau, les pauvres là. Il y a ça, ami, je ici. Donc, cet esprit a dit très important. Bazangate. Baya. Comme on a mis sur les hommes, à tout dire pour la panne. Il a dit j'ai parlé, comment c'est devenu les colonnes de feu divisées, s'étaient posées sur les apôtres.
Makamso Kamanda azalaki bongo posiyodeki na sala Apocalypse 22 oyo ezali bongo na masina na ntina na kopambola Nzambe pe kopambola libota bana Nzambe na baloyembo ya nde na ndenge ya solo penza elekaki malamu mingi penza bana Nzambe bapambolamaki na baloyembo mpona lokumu ya tata tolanda maloba En Israël, ils allaient dans 3 sortes d'offrandes. Ceux qui n'ont comme pasteur, ils ont offrande à offrande à taureau, c'est pas un péché. Asa vraiment na raison en Israël peut bandima batunyo sauter pour en Israël déjà ba sacrificateur belé moment aller à la table à Jézabel. Donc Élie a tikala yemoko peut-être Élie peut déclarer que je suis resté seul. Mais parmi les faux, il y a un vrai. Car avec eux, ticket Nzambe wana mona bango, bazala toujours confiant en Nzambe, batale la Nzambe, en tout cas bazala kakawana. Va changer chaîne, va changer nationalité, va changer surtout province, parce que même biso, tous les lapons na bango, bazala kakawana, lokola bakuk Nzamba sala, père sala. Nzamba bango. Attaque ezali bongo lisanga monene kosangisa bateknicien nyonso ya bipai na bipai ya audio visuel ya engumba kisasa bango bautaki bongo kopesa lipolomi ya lokumu na moto na Nzambe mosakoli Dominique Konde na botalaka lolenge na ye ya kosala manso malekaki mingi penza kuna na esika ya Africana Palace epai wapi bateknicien bipai na bipai bazalaki meke mpona kotalisa esengo na bango na moto na Nzambe mosakoli Dominique Konde tolanda takoyebisa yo esengo ezali ya koleka makasi omoni soki po moni motema olinga oyeba niveau ya esengo ezali vraiment tosepeli makasi tokanisaki te kokoka kozala boye bandeko oyo basimbi bitalelo bitando bandimi ko reconnaître prophète Konde Dominique par rapport ya misala nyonso oyo asalaka na niveau ya média esengo ezali ya makasi ya koleka et d'ailleurs tozali pe bato liboso ya kozwa yango donc totondi vraiment na esengo makasi tosengi bango ndeko pe merci ne bandeko nyonso bayeba kondima prophète Konde Dominique azali moto Nzambe aponi c'est vrai que nyonso pe bakondima ete mais bato bazali vraiment kolanda maloba na ye bao bazali kolanda enseignement na ye nyonso fo bandima parce que o nyonso zali ayenango ezali vraiment ya kibonzambe maloba na ye ezobikisa ji ezobikisa ezopesa ba solution ezopesa ba vie na makambo ebele donc moto nyonso landaka prophète Konde Paul Dominique na ndenge ya kibonzambe en tout cas fo ndima na komona oyo bandeko pe basali ba reconnaître oyo pe bapesi baza ba congolais ezali association monene du fait que bango bandimi yango en tout cas toza pe convaincu que Congo mobimba na monde entier bandimi misala ya prophète Konde Paul Dominique oyo Nzambe atie kati na ye. Événement. 30 jours de marathon de prière. La grande communauté des églises armée de restauration organise avec Guy Daniel Ntassa Ministry ce marathon de prière dénommé Je sors de là. Nazo bima place Nazalaki. Mois de juin oyo nazo bima place Nazalaki yaka bandeko ya Kinshasa, Brazzaville, Angola, partout ailleurs place Zolanda biso oya na balabala kanda numéro 10 na commune ya Kasavubu bongo na programme basali ya Nzambe kozala banani Papa Dayo Samuel
Papa Albert Kankenza Mwanambo, Prophète Thierry Esabe, Pasteur Fifi Kindela, Naïngaï Moko Molobelabino, Évangéliste Guy Daniel Tassa. Venez expérimenter la puissance de la parole de Dieu par des signes et des prodiges. Boya en famille, boya na libota mobimba, ponzambe akosala, kanda kanda numéro 10 na commune ya Kasavubu. Mikolo nyonso ekozala dimanche du 12 au dimanche 10 juillet. Bien-aimé, chaque dimanche de 8h30 à 12h. De lundi, Tikbongo Mokolo ya vendredi de 17h à 20h. Bozali Boyei Malamu na Kombo na Yesu Christo. Cet grand événement est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Présentement, en rapport avec la situation de guerre, la situation que vit notre population, particulièrement au Nord Kivu en ce moment, adresser notre soutien spirituel envers et la population et l'armée de la République démocratique du Congo sur cette agression que nous connaissons. Et nous prions au Seigneur qu'il puisse nous assister et nous donner gain de cause dans la réussite de nos vaillants soldats sur le terrain, puisque ce sont des combats injustement imposés à notre population et il y a beaucoup de souffrances, et bien sûr, nous autres qui avons eu déjà à passer cette expérience, nous savons de quoi il s'agit. Quand il faut fuir, quand il faut essayer de se sauver, quand il faut essayer de préserver ses souffles, de sauver sa vie, c'est très difficile et c'est très compliqué. Alors, nous sommes de cœur avec tous nos compatriotes et derrière notre armée. Et donc, merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Cybercafé Jafar, l'autre Euro Sabino, et que le résultat a DV ici et bimi. Le résultat a DV déjà à Kobima. Il y a un bino mutu nyonso a beta qui DV na Cybercafé Jafar, ba cyber na biso za polele. Boya na ba accusé de réception na bino pour que tout son bino to banda ko vérifier yango déjà. Après avoir ko vérifier ba oyo ba kozwa chance ya ko gagner Cybercafé Jafar réseau bengi sabino na lombango yo muto beta qui devait au gagner. Yaka na Cybercafé Jafar okuta na ngamoko monsieur Jafar pour na kusunga bino na ba démarche nyonso enfin que moto ozwa visa na yo sans problème. Au beta qui devait yo moko célibataire ou bien en famille, yaka comme na Cybercafé Jafar te préparer dossier na yo jusqu'à ce que ozwa visa na yo. Ba cyber na biso eza ouvert tous les jours. Pour la bandeko oyo abeta qui devait na Cybercafé Jafar, vous avez besoin de prise en charge et to zawana pona ko sunga bino lokola to sunga pe bato mosusu to ko sunga bino ko banana Kinshasa tina kati ya États-Unis. Wana nde Cybercafé Jafar to sunga ka bandeko oyo bazobeta devait na Cybercafé Jafar oyo ba gagner to ko sunga bino pona prise en charge pour que bokende États-Unis. Pour la adresse na biso Cybercafé Jafar to changera te to za toujours place oyo to oyo boyebi okuta biso na bon marché oyo to kangamina Robank. Beaucoup biso lisusu na Massina na quartier 1 place oyo en face ya Eucalyptus côté restaurant DFC Zali toza lisusu na Victoire na rond-point Victoire tokangamina supermarché Galaxy et sans oublier aussi na Kitambo bana Kitambo magasin tokangamina shop Vodacom place au Cybercafé Jafar Ezali et pour la bana à Brazzaville tozali bongo en diagonale il y a mairie à Mongali beaucoup à Cybercafé Jafar. Je suis congolais de sang, de père et de mère et nation au Congo ezali mboka na ngai.
Pour na sambela pour na Congo faut apesa ngambongo na gouvernement te. Pour na sambela pour na mboka na faut na gouvernement pesa ngambongo. Mais à quoi je suis serviteur na mboko? En quoi je suis fils du pays? Or, ngai lokola mosai na Nzambe. Gouvernement pesa ngambongo. E pesa ngambongo te eza devoir na nga ya ko défendre le territoire na biso. Et ya devoir na nga ya obuka mabolongo pona mboka na ngezo akimia. Eza mabele ya bakoko na biso, eza mabele Nzamba pesa biso, e bongite ba pesa ngambongo na ba autorité pona na sambela pona mboka na nga. Donc eza devoir na obligation na nga, je vais prier pour mon pays. Ya na sengi pe na basai na Nzambe mosusu. Balanda lokolo na biso nyonso. Na ba église to tchana ba 21 jours, ba 40 jours to kotaka, ba 150 jours ya ba prière ezala pona koluka délivrance musute délivrance mboka na biso. C'est le moment biso tout telema to sala likambona to ta soki Nzamba ko sala quelque chose. Voilà notre souci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, samedi, et ça la prière au il y a une prière qu'on a préparée. Nous allons prier pour la nation. Là, le chef de l'État sera lui-même aussi là. On va aussi m'accorder la parole pour prier. Et si je demande à tous les enfants du centre de réveil, vous devez être là le samedi. Même ceux qui sont dehors. Congolais nyonso na ba congolaise oyo basambelaka na ba oyo basambelaka te biso nyonso toza bana Nzambe toza ko croire na Nzambe tokozala biso nyonso na stade po to bondela pona FARDC pe pona mboka na biso Nzamba pambola bino. biso tosalaka règlement de compte te tozwaka pe télévision esika ya kobeta bato te mais esika ya koloba bosolo mpona kosunga
pour toza bana nzambe. Okomona même nos aînés dans la foi. Makomi lobby, bané ko vérifier makomi, vérifier les écritures. Ce qui n'est pas le cas lelo. Fanatisme, snobisme, autres qui n'a cours esthétique na 5e des humanités. L'appréciation non sincère à œuvre d'art. Le coup les hommes tout kingandi, c'est que ça n'a pas bien, même si bébé zali. Donc les hommes sali nzambe tokende. Tokende kaka po ezaye. Non. Pasteur Moïse Mbie. Moi je l'aime beaucoup. Azana likabo. Azana art. Ce qu'on niete. Dans le lingue na koyemba. Wa muté mabe. Mais Paul Nzembo oyo simbité. Moi je me dis ça c'est moi. Le kola mwana na nzambe. Le kola pe na moi mayele moke nzamba pe sabiso. Nzembo oyo e ko yemba man église té. Nzembo oyo place na ngo ezali na baba na bakuzu na ba resto olingi koloba nini tango zoloba buku. Oui nazo kende ndeko zo tuna mituna kitoko. Na lobaki ete tozai bana nzambe. Ah non tokoti maloba te. Tozaka na ebandeli. Pourquoi nazoloba ete nzembo oyo simbite? Nazomona te na ndako nzambe. Nazomona te mosali na nzambo ya solo. O nzambe abenga, nzambe apakola, nzambe amandata. A une église bovandi boye, bakomi koyemba nzembo simbite. Quelle église? Il faut assortir pasteur ou un fanatique. Ou à enseigner, j'ai beaucoup d'estime de gars dans le nzambe. Sans un titre d'abord. Et simbité, un titre ma bête. Un bon titre. Mais sauf que développement na yango, contenu na yango, et ça pour na biso ba nzambe te. L'artiste a ko régler ba compte na ye. Artiste nzembo na d'autres te zali mbwakela. Ezali ba jeton. Oyo artiste aye nango kolobela batu oyo bayokana ki na ete. Batu oyo esimba to na Kinshasa. Bien que zo yambanga, parfois qu'on s'assemble, je respecte ton opinion aux animateurs yambinga, mais qui nyonso, même ndeko baza na poto. Ba yebi ke naza na raison. La résolution des conflits est réglée dans la Bible. Il y a une Nzambe apambola yo mingi makasi. Message tozanango ezakeno Nzambe, lui qui est le chef d'état-major, l'armée céleste, et appartient à Nzambe à soutenir ba FARDC na biso. Tozana posa bandeko na biso bazakuna bakomisa Nzambe ndenge tozokomisa pe awa na capitale na Kenya. Bazuita ebele ya kokufa, ça fait au moins plus de 10 ans, plus de 20 ans. Alors, le moment est arrivé, Nzambe a telema. Nganazo mona likambo oyo ezo salama lelo, nazo compara na Bible. Il y a un moment, Israël bazaki na boumbu, bazosala misala ya pasi. Nzambe azo ya koyebisa Moïse, Moïse, j'ai vu et j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Nzambe azo tinda Moïse pour libérer Israël. Cette fois-ci, Nzambe a utilisé pe mokonzi ya mboka elongo na FARDC to libérer bandeko na biso na crime ya kokufa à tout moment. Vraiment, toujours soutenir bango moralement, biso basani na Nzambe, toujours soutenir bango na losambo. En passant, je bénis mon père. Alors Nzambe alobela ki papa nanga l'évêque Pascal Mukuna asala kiango, et je vis encore d'autres papas comme le pasteur Walesa asali yango pe. Vraiment Nzambe lola apambola. Même pasteur Freddy asali yango pe. Et longo tozo sambela que Nzambe nangoya a soutenir ba FARDC. Nzambe paie sa victoire na ba FARDC. Nzambe paie sa victoire na FARDC. Bible zoloba, le cheval est occupé à la bataille, mais la délivrance c'est Dieu. Vraiment message nanga ezake non Nzambe lola soutenir ba FARDC. Message nanga mibale sa population congolaise aux na Goma na Est na Kinshasa likambu ya FARDC to ya ba rebelle bazobundisa biso eza likambu na biso population to simba machete te tozana FARDC
Oyazo Bunda, tout soutenir FARDC, tout soutenir ma foyer na bango, pour bazo makasi ya Kobunda. Ça ne sert à rien de trouver troupe de gens. Là, je condamne avec toute dernière énergie attaquer Moussakoli, le prophète de la nation, le prophète de l'ACK. Nous avons condamné Yango. Nous avons un message que ba jugement Zambé Zalaka. Bao baza approprié Yakobunda et FARDC. Bisoto soutenir. Tika machette, tika di kanisi yako kote la batu. Yakoloba ba Rwandais bazalaka. Non, FARDC azali. Des messages nangai clés Nazala Kinango, c'est votre pasteur, le prophète Jérémie Yalola de l'ACK Victoire. ACK Victoire est mis sur l'avenue Victoire, numéro 14, référence Banque Finca. Oui, il y a quelque chose qui se prépare à l'ACK Victoire. Je suis à l'ACK Victoire comme pasteur responsable. J'ai 2 mois, je ne sors pas, je suis à l'église. Et nous avons préparé Moussala, il y a guérison miracle. On Zamba Pessibiso, c'est-à-dire nous avons invité yo, tous des en introduction nango, dès dimanche, Yaka, Ozobelisa, Ozobela, Ozana problème, ce qui concerne la guerre. Merci, Bino, d'abord, merci, surtout JTC, Journal Chrétien. Ya munene mboka na biso pona ndenge bolandi biso poto bozo ba impression na biso na o etali mboka na biso on atondi pe bokulaka Papa Max pona initiative pona JTC pona likambo etali este ya mboka na biso bitumba ndenge zali nga tanke congolais na ina pe sa vie na nga oyo zana 2 volets. Le premier volet c'est sur le plan spirituel makambo etali bonzambe. Parce que chez nous, yambi biso eza ya ba Kristo bana nzambe bazolanda yango nangina lobake même na Bible dans l'Ancien Testament na 2 Samuel 21 Bible lobi du temps de David il y a une famine qui dura 3 ans et David chercha la face de l'Éternel elingo lobanini na tango David crise ekotaki na mboka lokola crise wana ekotaki David alukaki elongi ya nzambe po ayeba provenance ya iloko crise ya utiapi ndenge moko na biso lelo na Congo. Nous sommes un pays où l'église corps du Christ est implantée partout, même dans le fin fond batu bazako baebi kombo Yesu. Mais qu'est-ce qui fait que dans notre pays la guerre continue plus de 20 ans aujourd'hui ba Congolais bazako lela Rwanda jamais lela ba Rwandais bazo kufa to na nini mais biso tozana ba milliers de morts au bakufi. Il faut interpeller corps du Christ kolobake est-ce que nzamba pesi biso mo Congo to eza nini. Nous avons la grâce présent ya mboka mokonzi mboka président Félix na bo continuer bo kondi ya na trône ya pays oyo a dédié ki mboka na biso na sale boko na nzambe. Mais qu'est-ce que nous en tant que les chrétiens pouvons nous poser des questions et lo konyi zo tambola te. Et lo konyi zo tambola te. Réponse ezali ke ban na nzambe ba telema ba lukeso longu na nzambe ya makasi en profondeur. Tolugelo nzambe na ndenge tozo ba Kristo baza confondi na ba païen te. Tolugelo nzambe na ndenge bo solo parce que ya no suki za na nzambe. Deuxième volet c'est sur le plan politique. On a koti na ndenge ba politiciens kolobake Congo ezali mboka munene ba frontière na biso esengete ba kobatela yango. Mais ceux qui tozo umela likambo etali est o ba congolais bazo kufa tango nyonso ça montre que quelque part na armée na biso il y a infiltration na armée na biso bato ya mitema malamu bazate batu mingi bazana baza ba traître yango baza ko sala guerre wana e bana ko umela yango tozo senga na mokonza mboka. Il y a aussi possibilité ya ko kota na administration ya armée na biso na FARDC ko kota na commandement ko yeba ndenge nini ya ko changer ata ko sala ba permutation et ça peut malamu c'est une des solutions pe. Parce que toujours les lelo depuis guerre est bandi c'est l'infiltration même yemoko chef mokonza mboka ko beta mesa ko lobake na miso baba mapinga na biso ko lobake non ceux qui guerre ezo umela bino pe fo bomitala ya on a nikolo bana deuxième volet na ngaki solution monsieur ko umela e ko taper na
na changement ba stratégie na biso sur le plan interne na kati armée na biso po ba konzi mingi tozomona na ba internet nenge un colonel qui est rwandais azan armée na biso, qu'est-ce qu'il va porter comme solution? Alors qu'il y a une information na biso tinda hier. Ce qui n'a armée infiltré Azali, c'est un danger permanent. Et puis yasuka congolais nyonso senge likambo e préoccupé biso, likambo etali biso, esika tozali totalement tozala sima mokonza mboka pona ko mettre fin na guerre. Ndenge ba congolais musubu lelo baza prêt ba biki ba pesa biso mandoki tokene na este. C'est aussi une des solutions. Mais eza pasi bato ba bongisa miko sala biloko na bazali mapinga na biso ezali makasi, basoda na biso bazali makasi. Et izaka kopesa bango pe chance kopesa bango ndenge na mona gina Goma bawewa bana moto bazomema biloko tina franc kopesa ba soda kotalisa ke non biso ba civil na ba mapinga na biso tozali ensemble pe tozali ko soutenir bango. Soutenons encore le chef de l'État na likambu oyo parce que ozomona tata mbabwe banda kotina pouvoir c'est l'est qui lui préoccupe. Ce qui est ça ko umela est-ce que boni tokota la ta kolia ya ba congolais ko bongisa mboka e kozala page. Donc nous congolais nous devons nous tous se conscientiser par rapport à est et puis likambo e bana kosila. Merci papa nanga. Na biso mutuna muswezali.